Émission Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Bote Balandino, c'est émission Moseka Malheur Moderne. Bonjour à tous. Cette vidéo sera 100% en lingala. Je peux éventuellement faire un résumé en barre d'infos pour que vous compreniez le contenu. Et s'il y a de la demande, je pourrais refaire la même vidéo en français. Voilà, Bandekolelo, Toekei, Lissusuna Bibwa, Esika, restaurant social, il y a émission Moseka Ezali. Mingi tozo meka kolambela bandeko ya restaurant social obaya kakuna ezala bo bazwaka biloko fele ezala bo bafutaka mwa montant symbolique tozo ninga kolambela ba mpe mingi biloko balingaka makasi ba produits locaux oyo parfois makoki et permettra te ke balambaka o mikolo nyonso toyoka kipe bosenga na bango balingi penza fufu ezongaka mwa mingi yango na journal lelo to memela ki bango elubu. Il y a 3 pièces. On a qui les bombinzo, pembisi ya kukauka, na mwabanguba. Donc, elamba mina mama Aziza, o azali moko, ya balambi, ya restaurant social. Donc, tokolanda ndenge asali elubu. Ensuite, tokoya kozonga nasima. Mbote balandi na biso, elubu na nga lelo nazali ko présenter bino, kombo nango 3 pièces. Trois pièces na ngai nazali kolamba nango mayebo, nguba, tomate, matungulu, huile na ngai, mungwa, mbisa kokauka ndembi, bicarbonate, ail, pilipili pe mbinzo. 3 pièces na ngai ya lelo yango elubu na ngai nazali kolambela bino, bolanda yango lelo na mokolo ya lelo asui tokos. Natima ebonanga na njungu yango tolamba yango totiaka biloko nyonso mbala moko. Natima ebonanga na mai na njungu natie mai natie 3 kopa mai na biloko nanga okata ndembi kile butolamba yango biloko nyonso totiaka mbala moko na okata ndembi nanga kozwa bitungulu na mai yango penza ekotaka penza bepise ebele te. Tomate azwi pima na nga na bwaki na kati kombo nazotia nguba na ngai na kotia nguba nalandisi mbinzo na ngai nazwi mungwa na kokanga apona sokola mbisi na ngai na kobakisa na kati.
Na bakisi mbisi na nga na yebisa bino na kobakisa mbisi. Mbisi na nga na bakisi. Après sima kobakisa mbisi natie huile na ngai. Après huile na ngai akotia epe bicarbonate. Natie epe bicarbonate na ngai. Po yango totiaka yango po mayebo elemba. Yango bomona natie bicarbonate na ngai. Bien. Abakisi ai na ngai. Po tokosimika njungu na biso totika etoka. Moni kili ya biso mayebo na biso na moni ebeli. Siko na moni akomi kokita mayebo nanga bomoni ndenge ebeli. Soko otia yango na moto mwamba fo ebela bien penza etoka bien bien. Poso mwamba etoki bien te elekisaka diare. J'espère bomoni mayebo na biso ndenge ekangami. Siko nakomi kaka na etape ya kokitisa. Balandi na ngai na présentaki bino elubu na ngai ya 3 pièces na ngai. 3 pièces na ngai na présentaki bino na komi na suka. Na kati ya 3 pièces na ngai nazalaki na mbisa kokauka, nazalaki na mbinzo, nazalaki na ai, nazalaki na tomati, nazalaki na matungulu, nazalaki na ndembi na ngai pe bicarbonate na ngai. Nguba na nga pe mungwa na ngai. Mayebo na ngai nazalaki na yango. Yango na présenter bino elubu na ngai ekomi na suka nazali ko présenter be invité na nga. Bon appétit. Bon mesure en amour. Farine. Alou balou. Aki lancé. Tu vas la tchatcher. Quelle est la tchatcher? Aïe, na kopo. Dans la bande, on a ça. Merci. Merci. Mardi, Mardi, oui. Kentatu, Kenya, Kentatu, Mardi. Qui zone vert. Qui cause qui ah bon. Bandeko, émission na biso ekomi na suka. Ndenge bomoni kaka wana totiaki na bilili ba coordonnées ya PayPal ya kosunga restaurant social na biso bomoko na YouTube @yahoo.com. Soki ndeko video sepelisi yo et puis ozana moi posa ya koliesa ezala bana bitike ba veuve ba handicapé ba mama mikolo ba papa mikolo olingi kosunga na quelque chose ko hésiter te obwakeli bango moi quelque chose otie kaka communication na yo neti otie makala na msoko otia mapa ou bien ko otia kaka lisungi o kaka omoni osepeli kopesa eko aider bango mbongo mukie ezalaka te donc montant nyonso osepeli nango soki pe oza na République démocratique du Congo oza na possibilité pe opesa quelque chose na mpesa lokola pe okoki kotindela biso résultat ya bilanga na yo le mususu na lopango olonaka babiloko to oza na mwa ba terrain no soki na kisantu soki wapi toyebi te
et que oza na mwa ba manyoko to masango osepeli kaka kopesa don ocontacte numéro ya WhatsApp ozomona wana na se tokoyamba yango mpe okomona na bilili ndenge tokolamba yango ndenge tokosepelisa bato na oyo yo okotinda ndeko soki na video oyo eloko moko esepelisaki yo te il faut yeba ke tozotravaille na moyen du bord tozwaka mpe basurprise botala neti mama oyo abimelaki biso na restaurant social oyo aza utilisatrice te ezalaki mbala na ye ya liboso aya donc ayaki mpe na kopo na ye batieli ye fufu na kati wana eza baréalité ya terrain mais mbala nsima tokomeka koyamba ye comme todécouvrir ye déjà koexplike mwa moke ndenge etambolaka ke bajour mosusu ezalaka petit déjeuner et puis tokolinga mpe kosomba mwa baéquipement ekopermettre bandeko baya emportaka biloko na bango na facilité neti mwa bakopo moko na mifiniko nango wana nyonso mpe soki mpe otutami ekoza na posa ya kosomba ata kopo moko tokoyamba yango na esengo mpona lelo tosuki wana tokutani mbala nsima kolo apambola bino bisika video oyo ekuti bino biso bameka kaka soki omekite bakomekela yo bameka kaka merci hein je vous aime toloba o toloba te biso toloba o toloba te awa bameka kaka bameka kaka chuchu dorameka cielo moki wala ba vertige bameka kaka bandeko baboyaka elubu na premier regard te baboyaka elubu na solo nango te baboyaka elubu na couleur nango te bameka kaka meka oyeba na français baloba je vais goûter pour ne pas mourir idiot meka na yo tango meki nde okoyeba ke eloko wana olingaka yango te soki omeki te ndeni oyeba bameka kaka bameka kaka meka oyeba Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle l'émission Monseka de Malewa moderne. Break, the shadows start to fade.